Matondo pa ina bino bolingisi ya solo ete rezo compliqué ki biso esengela ki to banda po ete mingi babane ko landa biso lisuté yango to kata ki to reprendre lo soko pa ina bino ta nzambe ampungu to lendo akumisa makati na mabota na bino ya solo ete komitango yango o esengela biso to banda ko beta mbela ndenge tozalaki mbala eleki. Donc bandeko, abonnez-vous massivement à cette chaîne. Partagez nos émissions à vos amis. Recommandez à tous vos amis. Yebisa bango que papa sayala azongeli ba émission na yepa monike mobule kote mingi kati na bana be na Congo. Mobule kote mingi na kati na bana nzambe babosa ni bara muta wala kisa bango nzela te. Tata lobi zongela bango lakisa bango nzela po ete ya solo to monike mobule kote na kati na kolo Congo et comme le kolo masano ya football. Et comme le la vita imana, et comme le du divertissement, il y a la musique. Oh, kuna bata ok jazz, oh, kuna bata frisa. Textuellement, c'est que nous vivons aujourd'hui. Vita imana, ok jazz franco, à frisa, rochero. Et comme une denguewana. Mais bande ko bobo sanate. Oh, yo bozo commenter. Oh, yo bozo sala. Oh, bozo tina bino bo commenter. Et ça la vie na bino. C'est votre vie. Via yona bana na yo avenir na yona bana na yo avenir ya mabele wana Congo yone muto oza ko participer dans le mal ozo contribuer na mal parce que bato tinda yo bato futo ba miette et tu es là pour accompagner système moroboy. Ate moi c'est Kabila, ah moi c'est Fati, moi c'est Katumbi, moi c'est attention bana mama Congo. Na pesa kabino conseil to lutter pour que to bungele kolo Congo to bunda d'individualité. Tous ces individus que vous voyez là qui sont dans la politique, dans la religion, n'importe quelle religion, non c'est d'aller moko. N'importe quelle politique, non quel parti politique, non c'est à moko. Non pas ta parti politique, non pas ta religion, non c'est à le boke moko dirigé commandé par l'Occident. La zone et la canale pété la cabine yango bazali sous contrôle de l'Occident pour être ma belle ka chopa ni ba garder biso esclave bali ba garder biso ba pauvre bali ba garder biso ignorant to yebe le côté. Alors pour la distraire biso il faut nous amener la politique, nous amener la religion. Tout ce que vous voyez là-bas, groupe religieux, non, pas groupe religieux, pardon, non, c'est moi comme moi, non, ces années dirigées par Moutoumoko, on a fait sa commandement. Mais bien, vous avez comme un parti politique, non, c'est à contrôler. Pour l'intérêt de la biloté. Et on appelle ça la biloté. Pour l'avenir, il y a la biloté. Pour que nous lobby à la biloté, c'est malamu, bon landa bangoté, tout le monde m'a appelé, tout le monde a l'individualité. Parce que batwana nyoso baza na kati ya complot pour que bango baza ko détruire mabele kolo Congo pour bayem que mabele kolo Congo et sa richesse ya mingi faut biso ba kolo mabele tozala bazoba tozala ba bololé et comme ça bango bazo zwa contrôle nango c'est le biso de comme mayele ba ko za contrôle nango ezate yango ba yela biso religion na politique. Vous avez bien compris? Matondo na ba ker na bino, matondo na ba like na bino, matondo surtout on a nouveaux abonnés, abonnez-vous, partagez nos émissions à vos amis, recommandez à vos amis. Ah, biso to yaka ba blague te. To yaka te po to sala mutu mo plaisir. On a to sala mutu na plaisir parce que on sala la biso mandat. Ah, to sala mutu na plaisir parce que ya otinde la biso mbongo. To dépendra na mutu te to vraiment ba indépendant. To na groupe moko te parti politique moko individu moko boto na simanae biso de bino. Peuple souverain. Photo bungel mabele kolo Congo oya biso poto tika l'héritage wana bana na biso surtout celle derrière wana kozala kaka pasi na pasi bolandela ngai boyokela ngai ya solo bandeko na ngai ntango efweni oyo esengeli totelema bomoko poto bunde kolo Congo matondo na ba like
Maton ba ker na bino et maton de ba partage na bino. Maton. Voilà maintenant comment dans ce Congo, la confusion règne au sein du gouvernement congolais. Autant que mona, non ce oyo singeli na bango, basala bazo kokal sauter, bakomo bunda. Bakomo swana vis-à-vis de la bino makambo ya oya gouvernement na kati ya Judith Suminwa na oyo mususu wana Sama Lokonde ndenge bakota ko finga na to lebeleki bandeke bele na mbaleleki to katanaki pour te expliquer bino que oui bazana kati na confusion parce que bazana muto au 10e mbokate ce que bazaki na mais donc vrai président au chef azo diriger pays babuzo ba wana ko lekate pour bango ne sumuto na ko yiba ayiba a volé la ndenge na ye pour que non muto a contrôler azate ceux qui n'ont pas gérant en mauvais va travailler nyonso ba ko miyibi ba lo yiba na bango chacun pour soi et c'est ce qui se passe au Congo pour dire solo la carte du Congo mon conjazo diriger azate pour voir dans la balabala bango so ko yiba et voilà aujourd'hui ba américain va profiter biso to tira la sématique peut écarter tout le monde biso to joie comme mboka on la diriger et ça va cosmo va trop faible to profiter de yango voilà ba américain ba va profiter nango est-ce que ba kolonga tuna munene yango ba ndeke bele ba tuna ngai il faut pas ça là boni makama américain to suka na bango wapi ba ndeko bobanga ti tango wana ezalaki tango ya poisson tango hégémonie na bango o esili comme na tango ya verso ère de grand bouleversement na bango ni so ko mona confusion parce que comme na ère ya bouleversement ère ya verso o ezo senga ke mutu nyonso a comprendre soko comprendre nante o katika sona ère ya poisson ozo komikosa ozo confondi lokola Hippolyte Kanamba za confondi Hippolyte Kanamba qui croyait contrôler tout, diriger tout, aujourd'hui, a été confondu. Et voilà, Félix Tshilombo aussi, lui de son côté aussi, coincé aussi. Bango, nous sommes candidat qui va réussir, mais t'as la confusion contre la carte na bango, bazo qu'on s'en sortir. Et yon de konangai, yon innocent, yon de victimes, y'a les bossons, n'essayez pas d'entrer dans leur jeu là. J'ai oublié bozo kota wana ko landake. Ah, toujours, biso ke na côté gauche, mousso ke na droite. Bon, s'en sortir na côté, bon, j'avais tout le monde. Pote makambo to obundiza makambo mabele eza makambo individuité wa yoka la biso na nzambe akumisama wa yokite a étalé. Voilà mes chers amis, Hippolyte Kanambe croyait gagner dans tous les jeux, mais aujourd'hui malobananga ingane sarabino asuki mayele suki et abaniko zela siko wapi akoma nakatina jugement ya munene za koyela yi o nza muke o chilo mazo memaye za muke oya kimbango oya tata nzaga mpungutulendo wanana iye na Félix Antoine Tshilombo baza na kati bakozala jugé pour la haute trahison. Hippolyte qui est venu avec des bottes, sans même $5 dans l'air, dans ses bottes, aujourd'hui comme milliardaire. Ou bien de laisser le Congo tranquille, voilà, il se complote avec Félix Tshilombo pour nuire les Congo, pour nuire le Bénin Congo. Et voilà, aujourd'hui, à nuire Bénin Congo en mettant Félix là. Et fait toujours, les gens se tournent, ah, bah, il y a un discours, il y a Hippolyte Kanambe, tu tiens la bidon, tu tiens le discours, message, Hippolyte Kanambe, tu as niveau comme la professeur, à Félix. Et tu as vu que la criminalité c'est à Congo, et elle a tout naïf. La bonne qu'il y a 12 millions de Congolais massacrés par lui. Il croit que les Congolais ont oublié. Donc, Hippolyte Kanambe, à l'air Joseph Kabila, croit dans sa tête que les Congolais sont des idiots. Ils ont tout oublié que c'est lui l'auteur de tous ces 18 millions de Congolais massacrés. Abou Sanyango. Félix aussi de son côté oublie. Il ne sait pas que les Congolais va dire que les morts va sacrifier le Congo. C'est lui la base. Les morts va gêner la Goma. On va bien pour la Monisco. Félix nous appelle on va bête alors massacre. Félix croit que le monde oublie. Quand il va Congolais non sur la bosse aller papa Ezakoya Bidia qui nous dit coquille.
Voilà, bandeko bana somme kolo Congo, on est là, on a katsuma comme zo leka na kati le kolo Congo, toke na lombango pote boye ba nini ezali koleka na kati na mabele kolo Congo. Na kati na bele kolo Congo, bandeko oyo nyonso bakanisaki ke eko passer ndenge wa bandeko croire ekoleka te pote ba kote na kati na confusion. Toke ina tout d'abord na lombango, oyo elekaki mikolo eleki avec Matata Mponyo. Matata Mponyo tribunal na ye na kati na Sénat. Na kati na Sénat bavotaki ke solo Matata Mponyo azali mokangemi. Alors basengaki ke bakanga Matata Mponyo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Matata Mponyo babi ke azali mokangemi parce que azali parmi les grands fakwa miyibi o babale ko yiba n'époque ya Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe oblique l'époque na il y a eu des détournements. Akanta, regarde-moi cette histoire. Hippolyte Kanambe pense que le retournement est banni car à l'époque de Félix, pour l'époque de Félix, les gens en parlent. Nous, à notre connaissance, nous savons que le détournement est banni à l'époque avec le Matata Mponyo, ou détournement qui va mbongo et belé na kati na mabele Congo. Et alors, le lot, tant que mon abango nyonso bakomi kolo balikama détournement. Alors, Matata Mponyo oyo nebisi binoke bakataki makambo na ye déjà na kati ya parlement balobaki déjà que Matata Mponyo azali mokangemi. Alors donc Matata Mponyo dans l'entretemps balobi aza mokangemi mais kuna bayoki ke Matata Mponyo azwi pepo akendaki na kati na Belgique bamosusu balobi ke na moment oyo Matata Mponyo akomi na kati na États-Unis d'Amérique. Nani avec l'appui de qui? Des Américains. Matata Mponyo et vraiment nakati na maboko d'après les renseignements d'après basource va plus d'informations que Matata Mponyo serait à ce moment ici nakati na maboko américain ba facilité qui est na jet privé ya na jet ya Monisco ba kinisa qui est à partir de Brazzaville ba matiki Matata Mponyo kibaki. Voilà information biso tozui yango. Alors là on se pose des questions. Ce qui est vrai que Matata Mponyo ba kinisa qui na jet ya Monisco accueilli. Mais les mêmes Américains qui demandent à Félix d'arrêter tous les voleurs. Et Matata Mponyo fait partie des voleurs. Comment les Américains, même au bas de la solution qui va Congo, et ce sont les mêmes Américains qui ont facilité fuite il y a des voleurs comme Matata Mponyo. Voilà, c'est la grande question. Total en gros, na mikolizali koya, toluka ba vérité, ndenge nite ba Matata Mponyo azali wapi. Wana déjà dossier Matata Mponyo, oyoke. Pourquoi Matata Mponyo azali poursuivi? À peine Matata Mponyo poursuivi parce que il faut attaquer na tous ces gens oyo bazan l'entourage ya Hippolyte Kanambe. On va travailler les politiques Kanambe, on va bénéficier des politiques Kanambe. On va dire bon l'époque ya Hippolyte Kanambe, on va protéger Hippolyte Kanambe comme Matata Mponyo, comme Toyib Mikolo ya gozala ba Sama Lokonde et kozali mulongo et mulai et liste ezali mulai oyo bato nyonso bayiba ki bango nyonso elongo na ni Sama Lokonde. Mais alors tokeina no tozongi na katina dossier oyo du jour ya Kanambe. Dossier du jour ya Kanambe, qu'est-ce qui se passe na kati na Congo bandeko ebele bakomituna Kabila asali nini? To balina na image oyo image mokolo Félix Antoine Tshilombo bafutaki pouvoir. Voilà, on a bien sûr que Félix a quoi qui KO debout, a quoi que sur bouger. Et voilà la situation où les Kaitouana, Nakatina, Mabele, Yekolo Congo, où Félix a du pouvoir, n'a pas un année et police Kanambe a cédé le pouvoir. Qu'est-ce qui est suivi après? Avant Kabila a cédé Félix pouvoir, Kabila nous a promis beaucoup de choses au Congo. Kabila nous a promis les 5 chantiers. Les 5 chantiers, Kabila nous a promis, tout le monde qui a réalisé qui a voté. Kabila nous a promis modernité au Congo.
basalaki o 600 bidimbo basali 2 km nzela bakiko filme bakomona bidimbo wana lelo na Congo tozoluka yango bidimbo yango bilembo yango eza te. Donc leson moko te oyo tokozela na Hippolyte Kanambe apesa biso selon ye na démocratie, selon ye na destruction ya mboka. Il est à la base de la destruction. Parce que c'est lui qui est allé chercher Félix Antoine Tshilombo pour jouer le jeu, pour déstabiliser le Congo. Là, c'est contre tout le monde. Alors, Jewana Oyo et Nani Oyo Hippolyte Kanambe a joué qui n'a Félix, Lelo et Kangiye, confusion avec Mbango et Betty Bango. Alors, confusion wana ezali ko salama Lelo bakantseki ke bako dominer, bako gagner, mais ezali bango mobulu. Alors, toke na kati na Sénat na kati na Kinshasa, et loko nini elekaki pona makambo ya Hippolyte Kanambe. Allez, c'est parti. Voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur Ali. Pour 88 voix. Wow. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Voilà. C'est le président, il y a Sénat. Voilà, il bras droit, moi, il y a Hippolyte Kanambe. Oh, bana Hippolyte Kanambe a format. Oh, il y a Tchaki Bango comme un piège. Na kati ya Sénat, tu veux moins la Sénat de l'eau, parce que c'est une obligation, il y a Félix, il y a Hippolyte Kanambe là où il était, que non, tu dois mettre ça dans le compte de là. Donc, on a très nombreux dans l'institution. Donc, aujourd'hui, on a déjà sujet moko, sujet moko douté. On a déjà le colomo, on a 4 colomo, le banda. Alors, bateau, avant on a trop tangango, n'a pas si dans mon thème. Pour attendre au boumoni wana. Donc, marié a obligé à attendre au poté, à me dire que ça peut quelque part y moko. Alors, voilà, Sama Lukonde a tangi et que Kabila, c'est fini, Kabila est tombé. Est tombé, Lelo, il faut baka akangama. Et si vous voyez, quand sur la tête du Congo, il faut akangama à juger na wapi, na tribunal militaire. Pour être crime contre l'humanité, on y a sali na carte de Congo et les Kimi. Kanambe a de sérieux problèmes. Au monde déjà que c'est tombé pour naïe. Alors, Kanambe n'est pas seul. Kanambe azali wana azali accompagné na beaucoup parmi ba oyo mususu oyo ba azali na kati na masolo wana. Ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila. Il est également membre à vie de la Chambre haute. Les sénateurs ont donc voté hier la levée de l'immunité de l'ancien dirigeant qui vit en dehors de la RDC depuis 1 an et demi. Les autorités, on le rappelle, l'accusent de collaborer avec le groupe armé de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Alexandra Branjon, le vote pour la levée de cette immunité a été écrasant. 88 voix pour, 5 contre. Les sénateurs ont à une écrasante majorité levé l'immunité de l'ex-président Joseph Kabila. Ils permettent ainsi à la justice militaire, qui avait demandé la levée de ces immunités, d'engager des poursuites contre l'ancien président et sénateur à vie. Celui-ci est accusé par la Haute Cour militaire de trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel pour son soutien présumé au groupe armé M23 AFC, et ce, dans un contexte d'intensification du conflit dans l'est du pays. Voilà le combat national au Congo. Aujourd'hui, Hippolyte Kanambe est coincé. Hippolyte Kanambe est coincé. Tu as vu déjà que Hippolyte Kanambe a Tchabatunaye et Benin à 4 institutions dans la 4 écoles Congo. Qu'est-ce que Félix Tshilombo a Osana avec tout ce monde-là? Donc, il y a déjà arrestation, et bandit déjà na kati na Kinshasa, te bele, comme qu'on enlevé bango.
des généraux déjà na moko na famille mobimba ba enlevé bango na butu déjà hier donc pesa bino nyonso information. Alors voilà na kati ya réseaux sociaux bato baza ko tomboka bazali ko luka ndenge nini bakaboli bakan ndenge tobiseli ne bandeli ezali ko yinda quand ya Fati batomboki quand ya Hippolyte Kanambe batomboki poete Matili Kwata et Bandi. Alors voilà, enlèvement de Sibino, il y a deux généraux, Oyo enlevé bango, généraux Moko ba pro Kabila en fait, Oyo enlevé bango, Moko Kombo na ye Pierre Banyawedi, Moussou Kombo na ye Martin Kaboueloulou et sa femme Bazali portés disparus depuis hier. Les règlements des comptes et bandits, Bandeko, Bidiaki Bango Bikoki, Oliaki Biloko ya Mboa. Pika Zalana Mbango. Et voilà, quand Kabila s'est comploté avec Fati, il croyait que Bakoresir Bakuna Bango à tout prix. Ah, Nelo Kabila, Mayele est silié. Mayele silié. Balaik Nabino, Baker Nabino, toujours que ça vient de continuer. Donc, voilà mes chers amis, 18 ans, Kabila était au pouvoir. Pendant ces 18 ans que Hippolyte Kanambe était au pouvoir, à Salakedini. Alors, nous disons que le cas où on a promis qu'il y a beaucoup de choses, de promesses. De promesses, 5 chantiers, la modernité. Alors, 12 millions de morts. 12 millions de morts. Oh, ils allaient à la tête d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. N'oubliez pas ça. Par la promesse, on a réalisé qu'il y a 18 millions de morts, il y a 12 millions de morts. Donc nos frères, nos sœurs, nos parents ont été liquidés par Hippolyte Kanambe. Ça, à ne pas oublier. Alors, tout ce monde-là, Oyo, Bakei, Bakoué, Namaboko, Hippolyte Kanambe, Bakoufa, Bakenda, et pas il y a de l'eau, et pas il y a tout ce Boma Bango. Oyo, tout le monde to côté na kati na brassage, to côté na kati na armée na biso, mubude côté na kati na institution nyoso, à la base au terre de l'eau nyoso, et zali nani Hippolyte Kanambe. On n'a pas oublié ça, on retient ça, celui qui est à la base de tout ça. Alors, Fati a récupéré les bâtons. Fati a récupéré les bâtons, on m'a beaucoup à Hippolyte Kanambe. Allez, Abel Kokima, ayez pas lobby. Non, je vous promets. Nabali comme ça, on bateau de Kabola Bisso. Il y a le Bisso Kuna. Félix a eu la promesse à lui, je ferai du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Après, c'est ma promesse qu'on les coûte mis. Et par la promesse au Félix, après, si tout le monde a réalisé le tribalisme. Après, qu'il y a le tribalisme. À ça, l'effort, notre côté tribalisme, à réussir, tout comme on a que vraiment le pays aujourd'hui est divisé. Alors, tout le monde a Félix a promis qu'il y a des détournements. Pour que les métiers na bango, na ba master na vol, moyibi. Et tout le monde a na côté à vol moyibi, va réussir à 100%. Et aujourd'hui, les deux, et Hippolyte Kanambe et Félix Antoine Tshilombo ont joué leur jeu. Aujourd'hui, le Congo est là, prêt à balkaniser. Pour nani parce que zaki projet Hippolyte Kanambe a tiré Félix Tshilombo qui y a Salango. Et Félix Tshilombo a fait ce bon boulot, il a divisé même armée. Armée na biso ba nos jeunes au baza liquidé ba koufi et belé na kati na nord comme la Sud Kivu. Nani mo bomisi na bango et zali Félix Antoine Tshilombo. Ça n'est pas oublié ça. Voilà la nation Congo aujourd'hui est par terre. Pour nani pour na Félix Tshilombo na Hippolyte Kanambe. Moi je n'ako zonge la bino, n'ako rappeler bino. Pour te moko na bino bossa na te na mon jange na mémoire mingi bobo sali. Beaucoup de gens partis prier. Hippolyte te, biso lingi Kabila. To lingi Fati. Mano Fati te, biso lingi Hippolyte Kanambe. Voilà, na rappelé bino. Na kati na bango ya malamu azate pona yo be na Congo zokanga. Ya malamu azate. Ce que moi, le maboule est na Congo. Ce que moi, le maï zate, couré zate, et bandaki na Hippolyte Kanambe, a tiré l'héritage wana, et empêcha qui Félix Antoine Tshilombo de faire quoi que ce soit possible, et vous allez honneur, il y a Félix Antoine Tshilombo. Il fallait éthique à la position wana, pour y avoir moi, non, c'est moi. À mon niveau, c'est un achevé 5 chantiers dans la. Voilà, bandeko, oyo, Kabila, Asaraki wana, lelo, justice ezate na kati na mboka. État de droit ya promettre ki biso, ezate. Mboka ezali sans route, sans eau potable, nyonso ezali ya mabe.
Non seulement les alliés à Kokofa. Donc, les deux sont coupables. Destructeurs, il y a destructeurs, voleurs et criminels sur la carte de l'école Congo. Et ils ont la responsabilité à Félix Antoine Tshilombo, na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Voilà, mes chers amis, bandeko onyo c'est que ça la carte de l'école Congo, crimes vont continuer toki kuna ke ya solo Hippolyte alobi nini. Bolanda. Et c'est très important pour Yoka, Hippolyte à lever le buisson, ni à lever le binoni. Bon, là, d'abord, bon, Toya n'a analyse. Afin de tirer le pays du gouffre. Le travail ardu qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 12 points, voilà. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier les Congolais et reconstruire la vision nationale. Comment vous allez réconcilier Alobi Tatoyo Telemanana wana. Hippolyte Kanambe a sali message pour Tayoki Kunake Azamukange. Alobi te ya une cause nationale, alingi l'unité nationale, alingi to reconstruire mboka, to arrêter guerre. Na biloko nyonso atangi à l'origine nango, à la base nango, c'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur de tout ça. Pour déstabiliser le Congo, c'est lui l'auteur. Donc, selon moi, il n'a pas de leçon à nous donner à propos de ça. C'est lui qui est à la base. Mais maintenant, il veut se mettre de côté. Ah, quand même, ah ben, pour lui, ah ben, il préfère dialoguer, négocier, et alors il y aura la paix. Mais c'est lui qui est à la base. Depuis qu'il est venu à brassage, l'armée n'est pas là au Congo, c'est lui la base. Que tout le armée la carte de Congo, en titre de rappel, retenez ça. À la base, c'est lui, Hippolyte Kanambe, qui est l'auteur, il y a déstabiliser le Congo. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. Suivant, hein? Relancer le dialogue sincère et permanent. Pour lever les 12 millions de Congolais. En vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. Voilà. Voilà. Les 12 millions de Congolais, je pense qu'à que non, nous allons tout faire pour ressusciter les 12 millions de Congolais qui moi, Hippolyte Kanambe, je suis auteur de tous ces massacres-là. Il doit reconnaître ça pour être tout le monde sincère. Si Hippolyte Kanambe ne reconnaît pas les 12 millions de Congolais qui ont été massacrés sauvagement par les Tutsis, là, ça ne sert à rien. C'est fort possible qu'il peut nous citer ça. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires, au niveau tant régional, continental qu'international. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. Dans votre pays d'origine. 11. Mettre définitivement fin au recours à l'utilisation des mercenaires, conformément à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 et à la résolution des Nations Unies du 4 décembre 1989
portant sur la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et rapatrier sans condition ceux qui sont déjà déployés sur le sol congolais. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la famille d'IRC de notre pays. Vu l'immensité de la tâche ainsi décrite, je lance un appel solennel à tous les Congolais, sans distinction de sexe, d'ethnie. Voilà, mes chers amis, bande kobana somekolo Congo na kanisi ba kotisaka loboko na poche ya zoba mbala moko mibale. Monsieur commissaire Tumine a communiqué. Nous, na Congo, combien de fois ces gens-là vont jouer avec nous? Combien de fois ces gens-là vont jouer avec nous? C'est tout les occidentaux. Voilà, bah, je vais vous biso pour être basé au monde que parmi biso, bah, sage, bah, zate, zalikaka, bah, tout, bah, mesana kokosa bango. Alors, bah, de Congo, il est temps que chacun de vous n'a qu'un site Tolandi, Hippolyte, comme on a, qui a ici, il n'a pas parlé des massacres congolais. Il n'a pas parlé de nombre de morts, de victimes congolais, qui demandent encore la réparation. Il n'a pas parlé de ça. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Kabila a assassiné tous ces gens-là en complicité avec ses frères et alors il veut nous faire voir que non, qu'on oublie tout ça. Nous allons oublier comment? Nos frères sont partis. Ils vont revenir parce qu'il dit que non, réconciliation nationale. Ils vont nous prendre pour les imbéciles. Voilà le Congo que chacun de vous, ou à côté les politiques Kanambe, ou à côté la Félix, à retenir les sons. Soko la lingai, malamu, yeba kangoke, na tango zako kota na côté mora mabe, ou défendre ma kamomoko, ou ba criminel sami na kate le Congo, makina batouana, et qu'on s'en a sur toi. N'oubliez pas, comme ba kayen, ni telengano, makina na bango qu'on s'en a sirio, makina ba victime wana. Poteba yozo kotra boma bango na kanisi bonaninga na mission ukoleka awa na mo vraiment na kanisi bo comprendre. Allez, to continuer émission na biso ya solote makamozo de kanakati ne Congo ezali ya pasi ya komona kia solo bato nyonso bayeli biso mobulu na kati le Congo aujourd'hui va se mettre ba côté victime ba kosambele Congo. Allez, to keni na kati le na kati na mboka Congo central bolanda vidéo oyo boyeba eloko nini oyo eza koyela biso na kati na Congo central et après to keni na ba province mosusu. Alerte, 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 bana Congo central, territoire de Lukula, ex-cité de Sioni. En tout cas, tu dis, voici ta Sioni, l'ex-cité de Sioni. Moubouilou, vous vendredi 16 mai 2025. Tu fais qu'il y un groupe de gardes républicains lourdement armés. Voilà. Ici, tu vas citer Kinsioni, groupe basé à Kinsioni, qui va kamatadi, va à la société ITIEP, va à la société ITIEP. Ici, soi-disant, les minéraux bisa exploités illégalement. Ni province, ça a beaucoup de présence, ni territoire, ça a beaucoup de présence, ni chef d'agglomération. Ici, cette question, Kassis a beaucoup présence dans ils étaient au nombre de 20 lourdement armés à la garde des républicains. Bâton Nika, bâton 21h jusqu'au petit matin. Allez moi exploiter. T'as des abamars qui ont minéré, yobaba, ils abattent la vaca matadi quand ils vont avancer. Il y a l'alerté population, tu as l'alerté, va faire l'État, va faire l'État, va le colonel. C'est que l'administrateur du territoire va quitter les liens, cause bata, bah ils abata pina, mais
malheureusement, Batubana, bagarde républicain, ma débat qui divana, bakoumini to maman et jusqu'à présent, destination inconnue, Kadizaba. Qui sont-ils? Mais je vous assure que musique ni c'est bagarde républicain qui en tout cas, pas politicien c'est comme central au Ziboulamèche. Papa gouverneur, son excellence, grâce à Nkwanga Maswangi Bilo, le Ziboulamèche. Voilà. Bano, on a un message là. Avec le Congo, avec le Mboka, le Bamonaki, na kati na Congo central, oyo bagarde républicaine, bakote ki na kati kuna, bakeiko, koluka, ba minere, moko oyo bango, batinda ki bango na nani, chilo mumuta tinda ki bango. Bake kuna, bake batie des ordres, alors bango basali tout bengi gouvernement provincial, pour être baya pour intervenir, batina basoda yeba, qu'est-ce qui s'est passé? Bamoni ke basoda wana bagarde républicaine, bayaki batie mobulu, bakangi bana bakangi, bama mususu, porté disparu, bake na bango. Na siko bayebite eskanini bake na bango. Yango aza ko senga secours na batu nyonso oyo ke non tala mobulu ekoti na kati na Congo central oyo tobane ko s'attendre tout au kanteri ke esuki kana Kivu tango nabisa bino ke moko ozali épargner te la tango bozo ba fe elega akuna te na biso ta qualité ezokende na kwenyoso ya kati ekolo Congo alors tozalango prudent biso moto yeba ke non mobulu eza koyela biso na bakonyo so mabele ekolo Congo totelemela yango sino te ekozala pasi mingi. Alors bandeko bana somo ekolo Congo tango nabisa bino ke ba mingi nyonso kokosa okokangama na makambo zokokosa tango kokosa yongo okoma na suka ke non okangami po ete nyonso lobaki ekangi yo soza président te ekokanga yo naloyaki bino ke mbaleleki ke Augustin Kabuya azalaki azalaka tuti batebele bandimaki te bolanda oyo toyosa bino interview oyo ye moko mutu azoloba ye moko nani Augustin Kabuya ke aza tuti bolanda. Je pense que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai accepté de me présenter avec la délégation Banyamulenge devant la presse pour contredire le président rwandais. Les Banyamulenge ne subissent pas de discrimination dans le régime Tshisekedi. Ici, c'est le parti politique IDPS, parti au pouvoir. Je les ai reçus ici dans mon bureau. Je suis avec eux. Ce sont nos frères, comme le chef de l'État l'avait dit. Et moi, je le répète que ce sont nos frères congolais. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi pour qu'ils puissent continuer à tuer nos frères dans la République démocratique. Voilà, Augustin Kabuya qui accepte Banyamulenge babandeko na ye. Voilà pour les sabino ke bango nyonso ba yebi pona nini ba ke loko ko ba reconnaître ke Banyamulenge baza bandeko na bango. Donc effectivement baza bandeko na bango mais bazo saka na biso na kate ko Congo pona ko diviser biso pona ko détruire Congo mais baza bandeko na biso te. Voilà bino mo woyoki Augustin Kabuya andimi Banyamulenge baza bandeko na bango ba congolais. Alors bandeko bana somme ko Congo ya soleke tokei na katina oyo eza koleka na katina est ya Congo. Na kati ya est ya Congo makambo nyonso ezali koleka kuna ya solo sabino ke ebu ebele eza mensonge. La grande mafia oyo wenge oyo eza kosalama wana entre les M23 AFC na ba combattant oyo bakobunda kuna bato ya FARDC. Eloko nini oyo eza koleka. Donc, nous signalé bien encore, bon que Makamozo le Kakuna ezali G Oyo Félix a kotaki na pouvoir. Il faut concrétiser yango. Félix, il faut accéder déjà Est ya Congo. Est ya Congo ezala déjà barcalisé par Félix Antoine Tshilomoko Bana Bunagana. Tinyo Sowana. Alors, on va jamais bakeba bundakana munanga babundakana nini eza lokuta bolanda yango te na confirmer bino nanga akokoma na Kinshasa te nanga azali wana poete a protéger mabele wana ba installer ba tuti rwandais na est wana noso mobimba
mission ya nanga na Félix Antoine Tshilombo na Kagame ezali ke ba installer ba tuti na parti wana nyonso ya Congo. Donc ba oyo sala manœuvre ba sala bino wana ke to bundisa bango to bengana bango ezalo kuta bonda nango te boko na ces grands mensonges de oyo Félix Tshilombo azali ko sala na kokosa ba Congolais. Donc ezali mafia. Oboyokaki ke Blackwater ekoti na ekolo Congo ezoya nango po ete ebenga ba mercenaire. Non, Blackwater bazwa na mission na bango mususu. Mission ya Blackwater ezali po ete bazwa ba minere na bango stratégique bazwa kobundisa M23 te. Ezali kaka ndenge moko MONUSCO ya na kati na ekolo Congo eprofitaka mpona ba multinationale epesa ba minere ndenge moko mpe nani moto tokobenga Donald Trump atindi mpe bato na ye baya mpe na tour na bango bazwa ba minere po ete bango bakoti na pouvoir sika na kati na États-Unis bana besoin ba minere po ete baprépare la grande guerre oyo baza koprépare contre la Russie. Donc wandeko bokosana te moto akosa bino te ke bato wana baye bokomona ba M23 ndenge bakosala bokomona nanga lokuta nanga akozala kaka wana po ete azala mission na ye oyo bapesaki ye na kati na este ya Congo mpona balkanisation po ete ainstalle batuti rwandais nyonso na kati na bacoin ya mabele yekolo Congo. Voilà bandeko ya solo tobisaki bino ke alerte mbalele ki tosisaki na émission na biso te les grands dangers oyo ezali koleka na kati na Nord Kivu na Sud Kivu eloko nini ezali koleka kuna na kati ya Nord Kivu na Sud Kivu émission ekatanaki mbaleleki toye lelo po ete tosilisa na bino émission wana elekaki na mbaleleki me totie na bino na audio oyo en regardant photo oyo bokomona ebongo bolanda audio oyo sorry totie na bino audio oyo po eza accompagné na video oyo. Voilà. Oyo ezali colonel bao bazosala babie malaki ya bandine prison amipandre na bino bokomanda kokufa moko bino baautorité politico administrative mpona kotaire mboka oyo ya nzambe apesi bana na ye apres nazoyebisa bino na kobanga bino te boza autorité. Moi aussi je suis une autorité, d'ailleurs autorité de Dieu. Bino bozosala mabe bokobanda kofuta yango kokufa bokobanga prison wana osepandre obangi prison ya mokili sikoyo osepandre prison ya lola ezozela yo bongo te che prison ya lola ezozela yo papa colonel yokanisi okimi bakongolais bokosila tout priere tozobondela mpona bino contre bao baza kotrahire mboka contre batraître contre bato bazo kokopere na bagroupes armés contre bato bazosala koma na mboka na bango bino vous allez finir tous. Voilà, merci. Alors wana toza koloba kaka na est ya Congo oyo eza konginda kuna alerte toye nango lelo bandeko ya solo massacre oyo ezali kosalama na kati na bapropriétaire ya bandako ebele oyo babetaki tolo bapropriétaire oyo bazwaki mingi la plupart na bango, je dis bien la plupart entre eux oyo bazwaki mbongo entre les mains de tuti rwandais oyo bazalaki bapartenaire na batuti rwandais bazwaki bambongo batonga bavilla batonga babelle maison batonga bahôtel et lelo bakomi na un grand problème. Quel est le problème qu'ils vivent maintenant aujourd'hui na Katina, na Nord Kivu na Sud Kivu? Bandako bomona ka kitoko bato wana batuti tebisa bino ke ne coopérez jamais avec les Tutsis sinon te okozwa problème. Alors bandimaki ko coopérer avec les Tutsis. Aujourd'hui à l'heure je vous dis ba mingi bandako bozo ko mona ba parcelle clos nzoka te ba propriétaire wana bazara sous na bo moité basi ba boma bango na ba famille na bango. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Batuti ba repéra bandako bato wana nyonso. Ba famille ya bato wana nyonso ba repéra yango. Mingi ba côté la bango na butu, ba koti batutu ba olali, papa ba koti, allez, ba sui ba famille wana nyonso. Ba buki bango mikuwa, ba buki bango mitu, allez, ba sui ba kor wana, ba kena wana Rwanda. Bandako wana, ba sui ba adresse
batindi ba délégation batindi ba Rwanda mususu batuti mususu bakota na kati na ba villa wana ba appartement na ba belle maison wana nyonso zali occupé lelo par des tuti rwandais donc ba boma ba propriétaire nango et la nuit chaque on a bango ba komo ko banga représailles la nuit ba traverser ba tuti o ba zo ba appartement wana ba do vivre na wana na keba en attendant vrai ba transition Congo et Salema. Ce qui yon de kona yo aloki ado luka yo ado benga yo zoyote faut pas bino na ke ngota la bango sur place l'air roya a toqué ce qui c'est pendant la journée a toqué muta ondima lundi ba fondre le porte le côté na kati ba récupérer pe yo tout ba bouki tout OK pe et bébé kay sans trace ba ke kundango na kati na Rwanda. Voilà ce qui se passe na kati le Congo tout ça bino que tout ce pays ici-bas tout ce que vous avez fait du mal au Congo bateau sur la télévision Congo, bon moi bande connaît bateau au futa. Tous ces gens qui payent aujourd'hui la carte dans Nord Kivu comme la Sud Kivu, bah quand c'est que va gagner qui, ils étaient trop sûrs de gagner des belles maisons, de construire avec l'argent sale du sang de vos frères. Et aujourd'hui ils payent. Le ba famille na bango mingi ba kufi, bango mingi ba bomi bango pour être baliaki nandoki, bazaki ba fourchette ya mukuse et voilà aujourd'hui ce qui se passe là-bas, ba benga ki biso semso papa sala le bel likambo. Dans le bel cambalé qui me comme chaîne vidéo katanaki na ki obligé na reprendre en pour être bino soboyeba et donc on les ont déclaré qu'on a biso ba traître, on va trahir qui Congo et ça va se passer aussi avec des autres traîtres qui sont à Kinshasa qui sont en train de bouffer aujourd'hui avec Félix Tshilombo, avec Hippolyte Kanambe, bon moi bon les beleks na Kanambe, les deux généraux portés disparus, pour Nanini, Bazaki na Kanambe. Donc, par règlement des comptes, et autres sont entre Bango. Donc, punition en Nzambe, la grande confusion, et ça pour René Katina Bango. Donc, Nzambe va kosa kaite. Va kosa Nzambe te. Voilà la situation Oyo, Ezali Kodekawana, na Katina, na Nord Kivu. Donc, na Nord comme la Sud Kivu, M23, na FC, va rejouer ma carte pour laquelle, va massacrer kaba Congolais, va coller l'appartement, va récupérer l'appartement, wana, na va villa, wana, va pesa, na va beaucoup, ya va tout. Voilà, le boulot que Nanga est en train de faire, Nakatia Nord comme la Sud Kivu, vous êtes au courant de cette situation. Voilà, Bandeko. Voilà. Nous sommes déjà que Bokeba, Koliana Ndoki, Zana Fouchit Moulay, sinon que Akolia yo. Voilà, Bandeko. Alors, Tokei, Waptra Nakatina Sud Kivu, Oyoni Kuna, massacre, les autres continuer, et puis il y a un jeune Nabuso, Nakatina, la Sud Kivu. Les jeunes, quand on découvre corps, il y a plus de 345 jeunes massacrés. Na banani, na bananga, na batuna bango. Donc, 345 corps sans vie retrouvés à Goma. Aujourd'hui, donc depuis le 6, batouva ki bango, rebelle M23, assassiné ba jeunes. Voilà, corps de bango. Voilà, mon tel Sabino Makila Mingi exact pour éviter YouTube. Voilà. Voilà, Mbeko. 345 corps de jeunes exterminés par des petits Rwandais. Comme je vous dis tout le temps que cette histoire-là ne peut parler personne. Il est temps que puissions nous côté de pour défendre la nation. Merci de votre émission à l'aide. Voilà, Bajen, plus de 345 corps. Il y a Bajen, moi, tout ça, la bino, nous sommes bimbezalité pour être Eja Makila, tout ce qui est toujours problème. Na YouTube, pour être Ezali, Yakou Pixami. Bon, voilà, Toké na basija minene, Sikoto Zongi na basija mususu, ya solo, lelo na kati na Sud Kivu, affrontement ya makasi, ezalaki lelo depuis ce matin na kati na Sud Kivu, autochtone ba 1-23, non pardon. Le Maï Naba FARDC autochtone contre le M23 et AFC Bitumba Munene ezalaki na kati na Walungu. Na Walungu, Batu Bakufi, Ebele, voilà, beaucoup de théâtre, ou ya manipulation, ya ba Félix Azako Sala, kuna bazako discuter makamususu, de l'autre côté, Bitumba Zako continuer, et ba Nekonabiso Bazako Kufa, Hippolyte Kanambe, qui défend que oui, il y a une négociation, mais dans l'entretemps, celui le commanditaire de tous ces crimes, Ezako Leka, Nakatina, Mabele, Yekolo Congo.
Alors, on a besoin de Congo, il est temps que chacun de nous, ameka koyeba, toujours kene wapi na bikati na bitumba oyo. Soko yebi te ke bitumba oyo, et sengel na yonanga to tele wa poete to bunde la Congo, et que ça passe mingi. Allez, toujours na kati na Kinshasa, botala ce grand travail, oyo, Félix Antoine Tshilombo, commençons par Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe a fait un grand boulot, il y a 5 chantiers, il y a modernité, je vois très mal. Une route bien construite, et quand vous allez détruite dans 7 ans, n'a évité. Ceux qui dans 7 ans, nous allons batonga qui malamu. Ceux qui, l'État, azali, na kati na mboka wana, nous allons wana, otokoloba, na 5 chantiers tongamaki, na modernité tongamaki, et la continuité du gouvernement, la continuité de l'État, il faut qu'ils aient entretenu. Alors, total, na Kinshasa, boyeba ki bino nyosto, owa benga ki aveni Kasavubu. Allez, allons-y. Les images, total, toyeba, nani, azali, nani, nakati le Congo. Allez, c'est parti. Bienvenue Kasavubu, au boyebaka, jardin botanique yango. Jardin botanique, on a tout droit pour la modima Zando, Oyoso, je vois centre culturel et Zalaka, dans l'avenue Kasavubu Yango, Boekeiti, Pongabi, Boekei Boulevard, Oyo, jardin botanique, Otala Kinshasa, Obino Botika Nenge Koma. Chasse Bokenda, Bozongate, Boke Beba, Boke Kufa. Boke Pola, Otala Bino Moko. Awa bakonzi bakoma oyebisa biso bango baliana no bakabola biso peuple sima moko nde bakonzi baliaka nano bango baliaka nano bakabola nano mbongo bazwa baprime. C'est grave. Eh non, 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 Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, on appelle, et voilà, ils ont la responsabilité. Il y a Hippolyte Kanambe, il y a Félix Antoine Tshilombo. Il y a la Congo, il y a la Kinois, Ayebi, Aveniwana, et Banda, na boulevard du 30 juin, et traversa Matati Ngiringi. Avenue, c'est-à-dire que quand les autres même na 80 à lire, waouh! Et comme il m'a mêlé, mes frères, et comme m'a belé, au Tshilombo, moi la poto, et comme m'a belé, à 7 ans au pouvoir. Hein? 7 ans au pouvoir, tout le monde est de l'eau, n'a qu'à Burkina Faso, et nous connaissons pendant ces 7 ans. 7 ans au pouvoir, nous sommes là, tant de temps, tant regarde ce que Tshilombo a fait. Et bande ko baza ko komisa Tshilombo, bande ko ba ko lukaka Hippolyte Kanambe zonga, bo sa ba loki ya vie na bino. Ba loki ya vie na bino za bino moko. En parlant de Tshilombo, en parlant de Hippolyte Kanambe, on voit que la base, c'est qu'on trouve la carte de Congo, et ça va toi mi balé, on va se faire jouer dans Bango pour être garder Congo, na état où comme on a lelo, Congo moyen avancé, exact, à cause il y a 2 personnes et lelo, Congo est comme une situation comme une ango. Et vous défendez ces gens, des gens pareils. Et ça passe dans les malédictions pour la bino, bon, on va défendre encore des gens pareils. Donc, voilà, Bandeko, na y'a papier moko awa, pour la commission bino, Bandeko pelé, on va s'accoyer bâti, ma commande les kanamoki. Na papier moko va commis en gros, na néerlandais, mais na jamais quelque part, na commune, ma côté va Flandre. Papier en gros. Ce qui vont moni papier, ils allaient service, oyo, et pesaka mai, na kati na flavomoni de Watergop. Yango le pesaka mai na kati na Flandre. Alors, avi oyo batindi ezani avi ya coupure ya mai. Avi ya coupure ya mai bande ko ala Kinshasa, bande ko ala pomo kesa bino ke boza maudit. Boza maudit, boza malchance. Tala na mboka baninga. Batindi avi oyo balobi oui, le 27 mai à partir de 8 h du matin jusqu'à 16 h, Bakokata Maï parce qu'ils ont des travaux. Batini a vu déjà 2 semaines passées, 3 semaines, pour alerter Batouké, Tokokata Maï, pour Maï c'est la vie.
tokata mai du 27 na le 27 jour moko de 8h à 16h. Donc ce qu'on a ba commune wana okomona na 16h 2 minutes mai ebimi na robinet. Comme ba pesi na 16h 2 minutes mai ebimi et potable. Aujourd'hui on va respecter le peuple, on va respecter la population. Donc ba lancer déjà avis de copie et ba tindi na ba boîte nyonso que bon limbisa biso parce que toujours respecter bino parce que vous payez votre énergie des eaux, vous payez de l'eau et vous en avez douane yango bon limbisa biso mais to katave pour nos travaux au stade na kolomoko de 8h à 16h, c'est tout. Comment le gouvernement, la société et respecter la population. Et la population va respecter le gouvernement. Et la population va respecter le gouvernement. Pour des choses pareilles. Mais tout le temps au Congo. Et ça peut arriver au Congo. Bâtir le bureau à vie. D'ailleurs, que soit il à vie, mais on est que 10 ans. Soit il papier, tant que 5 ans au monde à Soumaïté. Parce qu'il y a des communes, na Kinshasa, ba commune péré, ba Lingwala, ba Minza, ba Nini, tout ça, mais ba Kassavu, au moins, ba sali 2 semaines au monde à Maïté. Maïté, karaté, courant, n'en parlons pas. Courant, n'en parlons pas. 1 mois, 2 mois, nous avons fourni par le courant à Zate, mais ils payent des factures. À la fin du mois, la facture est là. 6 mois sans eau, sans électricité, à la fin du mois, Régis les vous donne la facture. Est-ce qu'ils vous donnent la facture comme vous êtes des idiots? Bon, dis vous foutez. Aujourd'hui, là où vous êtes là, c'est bon la moukaba et surtout à vous, de l'étranger. Bien le Seigneur, bien le Théa Bandeko, bien le bazar au Congo. Bien le Seigneur, bien sanctionner Bandeko, bien le bazar au Congo. Pour être bazar nyoko la bino, bazar nyoko la biso, pour être bazar vivre très mal. Bagourou, oh bazar, mais ma bonne situation là, et bango bazar accepter, pour bayer na bangote, batia oye baté na vie na bangote, rôle à l'été zanini, droit na yena devoir na ye, bayer éviter. La strade monsieur Pelé, ya relaxa bino, ndenge nini mbato afiwa na kati na mokili. Mais bande ko na biso Pelé, ba yebi na bangote poete, bazala ba leçon wana te ba viva yango te. Bazo kosa bazo mona keno, pona bango ba bi keno, ah Fati a beaucoup d'argent. Hein? Ah Hippolyte Kanambe a milliardaire, hein? Il a beaucoup d'argent. Ah Kinga Kat c'est à lui hein. Oh personne a essayé, même parlementaire Moroté, sénateur Moroté, a posé la question dans l'Assemblée que d'où vient cet argent au Hippolyte Kanambe à Somba Kingakati et à Tonga Kingakati. Pascal devient Yemoko. Et Félix de même. Famille à Félix de même. Bah, comme un milliardaire. Parlementaire Moroté, sénateur Moroté, mais expliquez-nous un peu. Comment ton fils Anthony a quoi un milliardaire? Comment ta fille Fanny a quoi un milliardaire? Comment ta maman qui est censée rester à la maison a quoi un milliardaire comment? Mais regarde, Sony et Bandeko, tout ce que je vous dis là, ceux qui vont salir attention en côté, vont tiquer là, héritage on a banana pino. Banda bino ba sape ba bolole le kola bino ba zoba le kola bino pote muta yokaka muta comprendaka muta le baka non trop c'est trop il faut se révolter muta le baka trop c'est trop faut se révolter la boya passe mais bino bo ni kon bo ba kat la vie la comme ndima ko vivre la carte la passe na carte la mobile que yé vivre mobile passe encore na passe ce que nous ndima que yo za la passe donc c'est à dire que ils allaient malheur misère pour na yo pour être soit ils allaient mal éduqués soit ils allaient mal éduqués en tout cas il faut boya on va que non c'est mon droit. Ce qu'on y a revendiqué le droit na yote, ils manque d'éducation et au Sengake, on y a revendiqué le droit na yote. Alors ce qu'on y a le droit na yo, alors ce qu'on a bien éduqué, on va non, ça ce sont mes droits, il faut la revendiquer en haut. Alors voilà les locaux, c'est très important.
l'Afrique, le président africain, la sentinelle. On a bien attentivement. Parce que pas les missiles Mindele. Exemple, retire mon discours. Roulage, PC congolais au Kangamote. Sur le côté, la Kino, la Congolais a dit. Avant, intouchable. À moi, lui, tout Kalabamo, à contre la montée. Intouchable. Union européenne, UNICEF, la décennie du monde, aide humanitaire. Sinon, mes chers amis, c'est très important. CIA, à la France. Alors, quand nous répondons, on comprend que ça passe la greffe. La décision au monde. Ce sont le bien Est. Et tout le monde, si la cabine va cangayer, là, on va le cangayer, on va passer à ordre de maman. La dignité. Parce qu'il parle au Congo, ils ont maman. Ceux qui sont les politiciens, les musiciens congolais solo, pas une de la maman, pas la vérité. Pas il y a guerre au Congo, ils ont dit ah. Parce que contrôler le Congo, ils ont dit maman. Parce que l'armement Mindou qui connaît le soldat en fin de l'essai, parce que le Congo. Un exemple. Alima, il tout calé avec la montée, il tout calé avec la montée, il tout calé avec la montée. Il bras. Attends, il touchable. On m'a signature pour Alima avec la Melaka, la Bandal, la Yolo, la Kitambo, et qui n'a rien à voir. L'Union européenne, à Japan, l'Église catholique, la même chose à christianisme, la catholique en Afrique, et qui m'a renoué le Vatican. L'Afrique est en otage. La Ligue va Congo. À mon moni na yé, et puis ça va Congolais, dans mon administration, Twitty, Bombay, Whisky, Sodado, Fatarone, Ramadan, avec une famille, jeunesse, pour la recommandation, voilà. Pour ma chaîne. Voilà. Merci. C'est là. Dans les exilés. Exactement. Dans les massoulifements. Exactement. On a parti la candidature. Voilà. J'ai Soya. Voilà. On a candidaté au Congo. On a parti pour Wazali. C'est comme mon livre sur la mission. Dans un chèque. Voilà. Donc l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, comment on va soldater. Moi, je suis Congoman. Je voulais balkaniser le Congo, mon pays. Voilà, merci. Voilà, c'est pour cela que Nazareth est obligé d'examiner l'image, autant la sensibilisation, cet homme est en train de faire dans la gêne. Alors bien, le vécu la braniment, il y a une bras, bon, ma sangana va te kakana pour qu'on dorme, pour distraire, bino, na ba église, bino tout, on a bien très bien. Alors bien, on peut ne pas être à sauver, ça vous savez toujours au sala. Il y a au moins une zone de l'image, pour l'accepter, il est temps. L'accent de Konayo, Benel de Koroba dans la Kinshasa, on va mettre ça au Sénégal, Yaya Tinda, Banaka, avec le Cambodge. Ndeko. Vous mettez l'accent, vous tenez va pêcher, vous pêchez à Indis. La qui c'est que moi, dans Ndeko, cousin, neveu, joie, quel est le péché? Luka ko péché, on sera indépendant. Mais ceux qui vont dépendre de Karanga, tu vas s'en sortir de ta famille, tu vas tirer le pauvre. Yo zo pesa. Il faut nourrir bango chaque jour. Na yo, na bango le ba pauvre, condamné à rester de pauvre à vie. Ce voyez ba moté, so ba non, ah papa ça point lo boy. Ba de ba pour qu'on na nzato aider bango tété, na tango continue ko aider bango. Donc vous allez condamner à rester des esclaves, à rester de pauvres toute la famille. Ceux qui ont une famille Moutel Bosso, ou à la Katina Poto, ou Bandekona, ou aux amis, Balemi Sota Poto, mais tu vas tirer la Kuna. Mais maintenant, vous pouvez ça bango, quand vous pouvez ça bango, vous garder bango spirituellement pauvre. Et famille peut retirer la peau parce que par exemple Bimba va dépendre de la bilomi balai, tout me sort la poto, va redébrouiller souté, va ça ma casse pour va s'en sortir, va dépendre de quelqu'un. Ah te, eh yaya c'est la kunate, ah yaya c'est la kun, les gars c'est la kunate, moi c'est la kunate, bah vina bango Bimba, va croiser va pote babi que yo otinde la bango. Donc bozo tika la kaka pauvre bino famille Bobimba. Oyoki malamu, oyoki te akamti ke na kosi ah. Yosolo tata nzambe ye moko azalo kumu na nyonso eza koleka na kati na Congo. Voilà matondo mingi bande kona biso nyonso na moni bozalaki très nombreux wana po ete bonde da biso na mokona lelo. Yosolo kombo ya tata nzambe kumisa po ete musato sala keza pona ye po ete tumila musa biso nyonso tozo luka nini to bengana. Objectif na biso chasser tout ce monde de chez nous. Ko bengana ba paya nyonso o ba ya ko sala biso parce que ba na yebele.
baza ebele bango nyonso objectif bagarde biso là dans la tête na position biso nango lelo non lelo kutu te position baya kokutela biso nango kobanda les années 80 et 60 kobanda les années 60 position bakutela biso balimantaka kaka baegrégore na bango bazali koalimante mpo na nini fo kogarde bango na état sauvage wana lakisa bango basambelaka kaka yebisa bango batonisa baeglise kokaka kopekisa baeglise te kazala ebele baeglise etona mboka mobimba c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Bango, les jeunes, ne sont pas dans les églises, mais sont en train de faire des formations. Ils sont en train de poursuivre les études. Et des bonnes études en plus. Et bah, tout le formation, même pas expliquer technicien, tout ça, mécanicien, soudeur, tout ça. Mais na biso, au moins la bana, ou même l'accès c'est là que lobby à cause de la banane, bino sous facilité comme pasteur. Na facilité. Yo so yebaka Bible, yebaka verset biblique. Allez banda côté au jambon. Au jambon état ba tikela biso. Ba séparer bino. Allez, yo que les catholiques, yo que les protestants, yo que les musulmans, yo que les orthodoxes, yo que les kimbangistes, yo que les boy. Bazo garder bino, c'est là dedans, nettoyer sa cerveau. Bazo garder bino na l'esprit wana pose la dépendant. Que tika ya monde l'église est pérée dans la carte du Congo, ils sont financés par l'Occident. C'est l'Occident qui finance ces églises comme des partis politiques. Pour bah, il y a que ceux qui vont lâcher et s'ils vont comme non, non. Pour n'engoter, il faut que ça va alcool. Les gars viennent de parler là. Allez, tout ça va alcool là, nous n'apprenons pas. Quand va compagnie ou à la tête. Expliquez-moi très bien. Bah, sauter après le mot, car après le mot, il y a une boîte à kangamoté. Oh, c'est là qu'on zondo, nous sommes zondo, nous sommes nini, alcool, on a ma casse, on a bako pexamoté. Ce que mon bout c'est encore repéré, pesa ba jeune on a détruire bango. Yo pesa kay mbon. Oui, mbon on a ndeko tide la sala on ni amela on alcool on ba drogue on. Là on mela on ba drogue on, yeba ke mbon on ke na o zéro. Et ça veut dire na ko yeba na yo suta ba yo te. Mo chetembe oko vivre yango. Voilà, matondo, binyonso, tomonia soro de kabiso, bazaki belé le sako, matondo, et pas ba sponsor na biso nyonso, o ba sunga ka sponsor na biki oyo akansaka ka moi $20 euro na ye o asutelaka chaîne na biso pote bino bandeko botala boyoka makambo to pesa bino po aider bino na vie na bino na mabota na bino ya to pesa bango matondo pa na yo mama na biso ana lusako eno. Lo sako matondo epa na yo papa na biso Mukobo Mikael. Lo sako matondo epa na yo papa na biso Bitodi. Lo sako matondo epa na yo mama na biso Bamika. Lo sako matondo epa na yo mama na biso Fatuma Banza. Lo sako matondo epa na yo mama na biso Marina papa na biso Wilda Katina Dallas. Lo sako matondo epa na yo Tonton Lema. Lo sako matondo epa na papa na biso Willy Kainga. Zama pambo na bino. Lo sako epa na yo papa na biso Yeko Emmanuel. Lo sako mama Musoso, lo sako matondo epa mama Musoso, lo sako matondo epa mama Sesa, lo sako matondo epa ya mama Masamuna, lo sako matondo epa na bino nyonso ba oyo bakanisaka chaîne na biso oyo ba contribuer ka po ete solo bandeko mususu bana na formation pour futa courant, faut futa internet, nyonso wana ça demande que de l'argent. Ce que vous avez dit, au pesaka pasteur, mais au pasteur a nuire famille na yo, mais au eko aider yo pour être s'en sortir. Là le botana mo bima o laksa bango ko batelema yo linga ko sur chaîne na bisote ti kamote nzamba pambola yo na apambola bino nyonso. Voilà matondo na bisoto kutane mokolo ya mercredi. To kutane mercredi pour na émission soki ya makasi ye to ya au courant semaine to pesa bino d'information soki ya makasi exacte to kokutana na bino kaka mokolo na mercredi. Voilà bandeko bo batuna ka numéro na biso ya compte yango wana to tieli bino oyo azana posa ko sur chaîne na biso. En tout cas merci matondo mingi tata nzaba pambola yo pona kosunga osungi po ete bandeko nyonso balanda et ba continuer ko na émission na biso chaîne na biso to retraite bino ke
ezali indépendant indépendant kana parti politique mokote indépendant kana groupe religieux mokote indépendant kana personne indépendant kaka na tata nzambe ya mpungu tolendo na mvulusi mbangu ya tungunwa indépendant kaka na bandeko na biso oyo basungaka biso buke muke na oyo bango basulaka ya bango ya pasi na bango matondo nzamba pambola moko na bino ingeta ibobo